En tout cas, tout ce pela makasi ko partager na bino lelo liso na biso zakaka ndeni okoko zala na elongi ezala bien ezala na éclat eza kitoko so mutamunya sepela sans ko dépenser ba milliards ni oleka na ba traitement naturellement. En tout cas, boye bolam. En tout cas, merci ceux qui m'bali boso boya bibiso lelo ezaka kalisolo ya ndenge nini okoki kozala na elongi ya visage na yo po ya visage na yo et kozala na éclat propre sans que o dépenser ba milliards. Voilà. Première des choses, première astuce, bongi d'abord olalaka. Olala pendant combien d'heures? Obi ke pongi soko olala te. Et puis ça sera non seulement mutu passi, santé peut vous bien parce que pongi est très important. Au coco sali ba dépense, au sali ba make-up, au sali ba gommage, au sali ba soin, ba entretien, ba ni na ndenge na ndenge, oza ba produit ya ndenge na ndenge ya cher. Mais soko la raté, po na yo eza bien te. Et longino pe eza kito côté. Au bando pe ça toujours visage sans lumière. Donc pour mon côté terne, pour mon côté sens. Pourquoi? Parce que olala kate. Zoa katan ya olala. S'il s'agit de dormir, il faut dormir. Ou se reposer vraiment comme il faut. Ti mkolope leki, tongo etani, kolala bien. Voilà. C'est très important pour nos ana peau toujours en forme. Deuxième astuce. Il faut olia. Kolia na loko sote, lia biloko eza, ezo memela o protéine na nzoto. Yo le raka misuni, misuni on pe nini, kaka ba viande rouge, ou bien ba viande blanche, kaka yangonde oliaka poisson te. Ana lo ba poisson bisi nyonso ngolo, mopango, soki nini, tout ce qui est poisson. Ba tilapia, ba ndakala, ba ni yo oliaka biloko nyonso te. Ndeni ni po na o egoza bien. Oliaka légumes te. Oliaka misuni te. Misuni yo oliaka ezaka soit soso, soit mipandi, soit ngulu. Oliango chaque jour. Mais ozana na santé ou bien poso bien ndeni. Poso ne goza bien te parce que oliaka bien te. Or soko olia légumes et memelo moins énergie. Olia mbisi et memaraba et vitamine ndenge na ndenge. Ko tourner ba recette na yo. Hein? Et puis qu'on lia ngo ngol bateke o lia msu kwange kauka. Non. Il faut lire comme il faut, c'est très important pour nos ana santé à bien. Troisième astuce eza komela mai. Mayo ka komela combien de litres? Combien de litres o mela ya mai pour aux ana santé à bien? C'est impossible. Yo mela mai te. O mela no ka masanga, o mela no ka ba jus. Mayo yo melate. Il faut au moins 1 litre et demi. Ou bien 1 litre, voire même 5 litres soko koka. Boire beaucoup d'eau. Mela maï belé, maï et hydrata kanzoto. Naturellement. Et hydrata kanzoto parce que nzoto na biso ndeka na lobaka. Et à lokola moni moi. Soko che lipa na moi, ou bien soko che légumes na moi, mon ndenge kaukaka. Moyen donc les andés mon apona biso popé kauka bon pour mai ezati. Alors imagine toi yo mo soza moi yo exposé na moi ndengo salaka. Siko mai ezaote na nzoto. Il faut beaucoup boire d'eau. Mai wana permettre que peau na yo ezala bien. Oyo bakisi basission sur le bako sangisi en tout cas ezala très kitoko. Quatrième astuce ezako sokola. O sokola rande nini? Ete ko zuka mai ozio mi boake non. So côté la douche vraiment ozana savon ozana ba produit essengeli pour nous prendre soin ya nzoto na yo kenda osoko na savon basani ata yo moko solo pe elongo na nzoto ndeni salité elongo ndeni pour osokola na savon doux osokola na gel na bino gel éclaircissant osokola na gel na normal et puis ça moi parfum et puis ça comme moi poso et puis oyoko sala gommage na yo au moins 1 ou 2 fois le mois. Ou sali gommage selon type peau na yo. Au moins na que ozana peau bien pour que la lisse. Ezana longi ezana nzoto. C'est très important. Yeba ko sokola. O sokola et puis o sokola na gant. So gant ba manyuka ba teka na wenzi.
gant ana olo bezate ke gant moni ba gant ba sala rabana non gant na ba manyuka ba teka na winzo les appels cherté so pe 1000 francs so pe 500 ozu on nettoie nzoto no bien parce que nzoto na biso esenga ba couche ezaka faut que longola poto zaka exposé na moi en tout cas on nettoie nzoto no bien c'est très important et ça là que ozana poso ya malamu on ozo sokola pe no sokola na tongo o sokola na poko so posa na chance ba musu ba sokola 3 fois ezaka te ko sokola rapport na moi non ozo sokola vraiment o sokoli nzoto no bien o koti na douche o niki pe no bandiko bana linzaka tina mutu posa ba musu ba cha ku mai na mutu te ya musu après une année après 6 mois po ani na kangi ba meshi mai ko to tina mutu nzoto mobimba c'est très important et on de ça là que ozala na po ya kitoko ya ma astuce eza il faut en patience. Patience. Bah, tu veux pas en patience. Et aussi, là, bas produit. Ce qu'on a en patience, c'est au quoi avancer. Et bah, dans ce cas, non, bah, il s'est en obozo, tu n'en sais pas, bah, il s'est en obozo, bah, le bac qui se rombo, le bac qui est maîtriser, bah, produit, n'y n'est pas bien pour n'en sais pas. Et ça, pour simba qui X, il peut faut saler là. Et ça, pour ça cher, il peut faut saler là. Et ça, pour ça moins cher, des babi qui est à mauvaise qualité. Non. Faut en patience. Po esengara patience. Sans la patience, te po no ego beba. Ono baba ki nanga ba kinto na maboko, ba kinto nga na nangote. Ba kinto na maboko, ba loba na pakola bo yopo ke ozuyo pakoli po ezo pe maisu te po no e respira su te po nini e koma déshydraté o cha tellement biloko ke po elemba. O hydrata kapote po elemba po e koma déshydraté likola bi pakola. O bebi sa po. Ça vraiment pour nous. Voilà. En tout cas, les lots sous qui yawa. Bobo sanate, ko s'abonner, ko liker, ko partager. Merci Nabino.